muta kufi mais bon la communauté est mobimba bat nord parce que ba comprendre donc so ben mutu de là ça kufi maman moi na tout parce que c'est pas là et ça a vraiment passé voilà l'équipe tous les années mercredi tous les matchs à Congo awa auti musala ye na cravate na ya côté awa ndanga zalaka mais ça a passé mais tolingana elo la psaka tolingana bolingo ele ka ebele e madika tolingana moni liwa e komi longola kola e d'habitude to banini e mawa obita moni petit frère wana tababi misae e selinga pasi madika muta bengai et quand après na bengi petit frère télé psaka ke donc y aller à solo na zona taba bengi télé psaka y aller na jana nini tala yé na moni ba andi na moni ba télé ba nini donc andi ta so le gambolo ba en tout cas ça est passé andi solo na po makambu ya dani andi ko lo ba po na petit frère na kufi quoi po andi o ye pela mo salon o to za salon andi mais ando sala kala andi a pas oncle fioti asala awa donc o azape par biba ya na e oyo parler na e sorti musala ala avant que ndaku na e madika tolingana hein. Merci petit frère. Courage vers Lino. Merci vraiment. Mon pao, condoléances et courage. En tout cas, bon, tout le monde est de Télémi. Na news mo ma be, moi les nanga petit nanga il y a famille. A tigi beso, ezaki facilité. Donc nous on est yeli. Et ça ma be makasi. Pour n'andima été azali ne bien. Donc quand est aux aboué, azali ne bien le remonter. Que auto kata sine maladi ba bengi ote de là ça à l'hôpital et l'autre donc lui mo brisque ou jamais mutakwa ko s'attendre est-ce que y a pas problème te yo sola ina est-ce que bela quitté ou bien bon ngana mona ki dernièrement il y a un salon fait ça là 2 jours avant donc l'autre mercredi jeudi ou mercredi ouais voilà ayaki vient ndeni ngabi ça va on est nous obéir ngate ngabi petit traka ba boulot ba busy ba nini mais tous toujours ensemble aux famille. Abi bon, azayi peut presser pour nous musala. Pour quand nous avons habitude naie, soit utinda kunaie, aller à l'iboswa, soit komi, to vani mo muke, en attendant de la air naia boulot sur koki, après ça ni na kei. Yango pe, ils ont des aïeux, je vois suka oyo que il fallait tout le monde en ayamwana, sans que bisoto bato mukeli. Mais les on est choc makasi. Babenga na lelo na ba 9h na zaiko na lali na moni tibla obe nga zo ganga o vie andi osawa biyaka dola sa kufi akufa ndeni maka so ndegeza ba black ngana mwasi nga tozaki étonné donc il fallait to comme sur place na scène to confirmer ces mamba tibla zo benga ya solo to zandeni nande to commis sur place na mati na moye benanzo ta ya legi nanga pour azab na legi nanga partout pour tanga o vie nanga donc oyeko aloba nga za vie na écoute ya famille donc ekoleka mais nzamba zoka lokumu et dans zela na biso tout. Merci vieille, courage. Merci vraiment. Wow. Toi man of God, le pasteur John Ngela oyo soto vandia wa to supporter nous jouer quoi les biso mutazo pesa so moi makasi moi parole moi nini azali responsable à gérer l'église à munene na mboko yo atiki ba responsabilité na e aye na place oyo et là on a séparé na e pasteur John Ngela ya kabula kati ke o batumako kuna ba melaka ba boki ngana otia makolote rien ya rapena à côté c'est liloba fouez loba ma côté ya kitaka pour Jésus pas à kabungu Jésus ya pona ba sainté. OK. Donc c'est ça, le pasteur John Ngela, retour à la parole. Bonsoir. Bonsoir, vraiment, bonsoir. Patrick, ça va. C'est plus vraiment, elles ont passé, ta sangwe yaki, nazala ki tento banda kiltiboy, nabengi, master nanga Elvis Kilola, babsinga ki tozana nzela ki etal balabisi dola kisa kufi. En toi, ceux qui m'ont soit te ki tenga ngana kokate. Et touché nga makai parce que tout kutana ke derma na matanga ya Blaise tan kufaki nam se vendeni mon cher baranga na comment passer lingo ya église albité dimanche na koya na ya pena madame
mais namoni vraiment masa nanga ezate tana ki sangwana vraiment et troubling nga makasi et trouver nga makasi masa nanga tana bana ista wa tato na Stratford d'autres années de temps en temps et puis garçon mon très respect donc motemeza pasne naza ozuka na uto père de vie flori père de susu masa oyo vraiment en tout cas naza imaloba koloba vraiment na seka bandeko nyonso totikali awa soza na likambo oza problème ya santé zotungisa yebisaka biso to se mobiliser tant oza vivant nyonso tosala toza te okomona te vraiment ke nzambe asunga communauté na biso tozonga toujours ensemble po to bandeko eza challenge vraiment makasi na début de l'année tokom plus que bato ebele bakufi mais condoléances ma famille na biso nyo tozawa toza ensemble. Merci man of God. Nasira présence na sali biso bien. Moi liloba, moi nini sali vraiment bien. Na ba responsabilité oza nango quand même on ningi ko zala ko partager moment on a biso na ndeko po yo ebaki bien en tout cas nzamba za na yo nasir programme tine mambeke ne toza ensemble vraiment toza wana pona ko mobiliser biso moto kunda masa na biso ba contribution ko pesa mawa na yoki ba programme so ezali awa o pesa to sala to contribuer ndeko na biso to kunande ndo biso no ner parce que azai mutu mo akimia bon na yebite na po ba to ba so mutu akufi ba yokumisa mais bana to fan na to tiko zo problème na été vraiment c'est un garçon cool vraiment azai cool vraiment nzambe azo le comme na nyonso vraiment. Merci man of God, thank you. Ouais, c'est ça. Tozana ya Ibra au pazana liloba président Ibrahim il pas parmi bami il y a Ndeko Dolax. Bonsoir et courage. Bonsoir. Donc toi quand on a souci to sangani na kata salon andi ya pona olela masa na biso Dolax c'est bien. Ye pena la masa na ngana kuta na London o to kangani mutaliboso. Da Dolax pena mutu nanga. Donc toza pena biso tout na bolingo. Tolobaka toyoka na raté mais toyoka na ratanga likambo. Nzoka na tanga likambo pete toyoka na kam. Donc ibana pesa tango biso nos tozolela. Dolax si bien kwaza moko na biso. Dolax si bien kuna ba Londres ba ebia za musicien. Wana za premier musicien nanga na Londres na kati ya Londres na sens nini. Dolax kwa kuma musicien abandango na ndaku nanga. Guitariste nanga petit nanga Robert Mbala ye mtamna ndo ye bisa yeke betaka boye po ya yemba. Donc wana eza pena na bar king Dolax aza yanga. Pesa tango mbezo lela et même maman Charlotte Pigeon toza pena président na biso aya mbola matete donc biso tout vraiment kata pesa tango tozo lela na yebi pe ke yo mo pe Patrick Madika na ya Ilunga Justin Ilunga do tozo lela pena Dolax c'est bien ko na jeune kanga biso to partager to yeba ndenge idée zo kende mais na tikeli président na ya kanga nde ba oloba to ebande. Merci vraiment, merci to bonsoir et courage président. Bonsoir Patrick Madi. Yo yebagi ndeko na biso Dolax relation ni bozaki na ngona e wana mwana nanga tant que président bana matete en tout cas massa nanga Patrick Mbu tanga benga